Mais motuna ezali molimo mosantu akosala na bato mabe te kasi boni tata Simon Kimbangu Kiangani jusqu'à maintenant azali ko nommer bato lokola ngai papa Guy Laurent Lobela nazwaki signature ya mokonzi abole directeur national ya Katelki. Mais tata Simon Kimbangu alobi akosala na bato mabe te. Est-ce que biso ba nyonso tozali ba porteur ya signature ya papa? Est-ce que tozali ko qualifier ya kosala na tata Simon Kimbangu? Merci na régie na nzembo kitoko oyo bino bauti ko pesa na biso nzembo ya bandeko na biso ba jeteki. Tolandi yango na boke binyoso batata ba maman. Tata Simon Kimbangu Kiangani ayebisi biso boye. Nala iswa na kimona meso tolingini. Le même tata Simon Kimbangu Kiangani ayebi susu koyebisa biso na même période. Na même période, tata Simon Kimbangu Kiangani ayebi koyebisa biso toko bandela à zéro, compter à zéro. Compter à zéro, tata Simon Kimbangu alobi compter à zéro. C'est-à-dire, ezala na gouvernement, ezala na lingomba, ezala na ba famille na biso, ezala na ba institution nyonso tata Simon Kimbangu alobi compter à zéro. C'est-à-dire, baye bazwa ba poste na kati na lingomba et que bazali bandimité tango na bango ekoki. Baoyo nyonso bazali kosala na kati na lingomba ete bazali bandimité ndenge nzembo ezali koyebisa biso pamba te na kati na nzembo wana tata Simon Kimbangu azali ko s'adresser epai ya ba catholique te azali ko s'adresser epai ya ba protestant ou bien epai ya ba musulman te tata Simon Kimbangu Kiangani azali ko s'adresser epai na biso ba kimbangeste na kati na nzembo oyo jeteki auti koyembela biso. Tata Simon Kimbangu azali ko s'adresser epai na biso. C'est-à-dire, nakati na nzembo wana baye bazwa ba poste nakati na lingomba baye bazali ba kimbangiste te tango na bino ekoki. Parce que bazali ko lakisa détermination oyo ndenge nini monguna akotaki nakati na lingomba et ndenge nini monguna azali ko traiter bana ya tata Simon Kimbangu. Et yango tata Simon Kimbangu alobi compter à zéro. Baye bazali na misala ya mabe, il faut ba mona na polele. Il faut ba mona na polele et baye ba kosali la kanzambe na ndenge ya solote, baye ba kosali la kanzambe na lokuta, il faut ba mona na polele et tango bazali ko mona na polele automatiquement esika oyo bango bazalaki ba ko perdre. Et tango baye ko bimisa yo na polele, misala na yo emonani na polele. Mbala moko compter à zéro. Nzambe alobi na biso ete ngai molimo mosantu nanu na nomete. Tata Simon Kimbangu Kiangani nanu a nomete. Compter à zéro. Ndenge nini tokozonga na zéro aussi longtemps tata Simon Kimbangu Kiangani azali ko continuer ko nommer kasi tozongi totali ba message ya papa Simon Kimbangu Kiangani tata Simon Kimbangu Kiangani ayebisi biso eboye molimo mosantu akosala na bato mabe te. Molimo mosantu wana ezali maloba ya tata Simon Kimbangu batata ba maman molimo mosantu akosala na bato mabe te. Tozongi na compter à zéro. Mais motuna ezali molimo mosantu akosala na bato mabe te kasi boni tata Simon Kimbangu Kiangani jusqu'à maintenant azali ko nommer bato lokola ngai papa Guy Laurent Lobela nazwaki signature ya mokonzi abole directeur national ya Katelki. Mais tata Simon Kimbangu alobi akosala na bato mabe te. Est-ce que biso ba nyonso tozali ba porteur ya signature ya papa? Est-ce que tozali ko qualifier
ya kosala na tata Simon Kimbangu. Toye kofanda to sosoli lisusu tolobi tozonga retour parce que na kati na lingomba na biso maso masima lobama oyo maloba maka yango mazali kosalema tozongi lisusu tokutani na message ya papa Simon Kimbangu batata ba mama bolimbisa biso ba message ya ba papa ezali bilia na biso yango epesaka biso maele please et yango epesaka biso esprit ya détermination please parce que papa Simon Kimbangu azalaki déterminé tango kolo Yesu apesaki ye musala alandaki caprice ya bakonzi ya l'état te et soki alandaki réellement caprice ya bakonzi ya l'état ya ba chef coutumier musala oyo tata Simon Kimbangu alingaki alonga yango te esengaki détermination pour être tata Simon Kimbangu a reçu na musala oyo kolo Yesu apesaki epai na ye. Tozongi lisusu na message ya papa toye kolanda papa Simon Kimbangu kianganya lobi na biso ete molimo mosantu nanu anomete molimo mosantu nanu anomete na mitali na lobi molimo mosantu nanu anomete mengai nazali porteur ya signature ya papa bandeko ebele bazali ba porteur ya signature ya papa. Et tous allez comme on a presque partout. Nomination zali kobima. Tango nyoso mokonzi abule ya signature likolo ya nomination ya lokasa. Ete mutu songolo akomi esika boy mutu songolo. To fandi to sosoli ya papa zali nzambe. Papa zali nzambe. Nzoka nde nomination oyo tata Simon Kimbangu azali koloba yango alobi ete molimo mosantu nanu anomete tata Simon Kimbangu kiangani nanu anomete et a précisé yango lisusu molimo mosantu akosala na batu mabete c'est-à-dire nomination oyo tata Simon Kimbangu azali koloba ezali nomination par rapport ya ba proposition oyo batu bamemelaka papa Simon Kimbangu te. Ezali nomination par rapport à bilembo. C'est-à-dire, yo ozali mwana ya tata Simon Kimbangu, ozali na elembo ya koteya, tata Simon Kimbangu akopesa wo musala ya koteya. Yo ozali mwana ya tata Simon Kimbangu, ozali na elembo ya ba messager, tata Simon Kimbangu akopesa yo musala ya messager. Yo ozali mwana ya tata Simon Kimbangu, ozali na elembo ya kobongisa makoki, c'est-à-dire elembo ya kosimba mbongo, tata Simon Kimbangu akopesa yo musala ya kosimba mbongo. C'est-à-dire musala to nomination oyo tata Simon Kimbangu abongiseli biso na tango ya suka, ezali nomination par rapport ya bilembo na biso, ezali nomination par rapport ya ba compétence na biso te pamba te lelo soki otali mingi tokota na lingomba tozwa ba fonction ebele ndenge tata Simon Kimbangu alobi. Mingi tokota na lingomba tozwa ba fonction ebele par rapport ya ba relation na biso et par rapport ya ba compétence oyo biso tokeneki kotanga na ba classe et par rapport ya ba makambo ebele oyo biso tozali na yango omoni tango tozali koyekola maloba ya tata Simon Kimbangu tokwei na message oyo esali ete lelo tosala émission intitulée tobomola bapakano bakoma bandimi. Tobangola bapakano bakoma bandimi. Mingi bakota na lingomba bazali bandimité maloba ya tata Simon Kimbangu. Bazali ko assumer ba fonction ya minene na kati na lingomba, pasteur, représentant, chargé de mission, directeur national, directeur international tokoki koloba, directeur général, ba fonction ebele na kati na lingomba. Banganga nzambe ebele, bambuta ebele, bandimi ebele, tozui ba fonction na kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu. Kasi catéchisme ya lingomba ya tata Simon Kimbangu ndenge tolandaka tata Simon Kimbangu azali nani tata Simon Kimbangu azali toma mokonzi biso kolo Yesu Kristo tina nini ya tata Simon Kimbangu c'est-à-dire malongi oyo biso tokobenga ka malongi po ete moto akoma mondimi yo ozali nganga nzambe kasi oyekola catéchisme te yo ozali chargé de mission kasi oyekola catéchisme te yo ozali directeur national directeur général ozali directeur to ozali kokamba engumba ya bato ya bana ya tata Simon Kimbangu na etonga oyo ozali mondimi te maloba ya tata Simon Kimbangu yango tolobi na ba réflexion spirituelle na biso tobongola bapakano bakoma bandimi
mopakano ezali ya solo batata ba mama moto oyo azali kokakola maloba ya tata Simon Kimbangu azali mopakano. Mopakano azali pe ya solo moto oyo azali kokakola signature ya papa Simon Kimbangu azali mopakano. Yango moni engulupa ya bato bakenda na esika oyo tobengi yango 26 pourquoi pamba te bakakola ki signature ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu. C'est-à-dire lingomba est considéré bato wana nyonso lokola bapakano. Yango lingomba etia mobeko elobi na bango ete baye nyonso bazangaki kotosa molimo mosantu, baye nyonso bazangaki kotosa tata Simon Kimbangu, baye nyonso tata Simon Kimbangu kiangani, baye nyonso bazangaki kondima signature ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani. Lingomba est considéré bango lokola bapakano. C'est-à-dire po ete bazonga na kati na lingomba esengeli na bango bakula pamba te babukaki mobeko ya kozanga kotosa signature ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani. Yango biso ba analyste spirituel tolobi boye mutu nyonso oyo azali kotosa signature ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani te azali mopakano. Mutu nyonso oyo azali kokakola mikanda ya lingomba azali mopakano. Quel que soit ozali mbuta, quel que soit ozali chargé de mission, quel que soit ozali docteur, quel que soit ozali na ba compétence nyonso oyo biso tozali komona na kati na lingomba batu bazali na yango ozali mopakano. Selon maloba ya tata Simon Kimbangu kiangani pamba te esika wana manyoli ya solo ete mingi tokota na kati na lingomba pona kobundisa bana ya tata Simon Kimbangu. Mingi tokota kati na lingomba pona kobebisa misala ya tata Simon Kimbangu. Inspecteur général, représentant légal, représentant provincial, directeur national, c'est-à-dire ba fonction nyonso oyo biso na yo tolati yango. Tango tozali kobebisa musala ya tata Simon Kimbangu, tozali bapakano. Tango tozali kobebisa bana ya tata Simon Kimbangu, tozali bapakano. Tata Simon Kimbangu alobi yango ete mingi tokota na lingomba tozwi ba poste ya minene, tozwi ba poste ya ndenge na ndenge kasi catéchisme oyo ete komisaka moto mondimi parce que procédure wana e permetaka mutu koyeba identité na biso bakimbangiste ezali banani. Moto mosusu azali kokende kopesa rapport epa ya papa Simon Kimbangu kiangani mais azali kokosa nzambe. Est-ce que moto wana azali mondimi ya solo? Donc esengeli na biso ba analyste spirituel toteya lokola tozali koteya sans frontières de façon que baye bazwa ba fonction na kati na lingomba sans bakoma bandimi bazwa bénéfice ya koyoka mateya na biso po ete bazonga na esika oyo bakoki kosala mosala ya nzambe lokola bandimi. Yango wana biso ba analyse spirituel tozali koteya po ete yo na ngai tobongwana tosalela nzambe na solo. Mutu azali kopesa rapport ya lingomba, je dis bien rapport ya lingomba, adressé pa ya bakonzi ya lingomba na haut niveau. Azali kokosa, mais azali pasteur, azali représentant, azali chargé de mission, azali inspecteur, azali directeur national, azali na ba fonction ebele na kati na lingomba ya minene. Mais tant azali ko s'adresser pa ya mokonzi ya bule azali kokosa. Tango azali ko s'adresser pa ya banganga nzambe ya minene na kati na lingomba azali kokosa bango. Mutu wana azali mondimo bia azali mopakano. Yango tolobi to bongo la bapakano bakoma bandimi. Mopakano azali oyo nyonso azali kosalela nzambe na solo te azali mopakano. Ozali pasteur, ozali évangéliste, ozali na fonction songolo na kati na lingomba, ozali diacre, ozali mondimi, ozali ko assumer ba fonction misusu na kati na ba groupe. Soki ozali kosalela nzambe na solo te batata ba mama tozali bapakano. Yango nzembo ya jeteke ezali kote ya biso na solo nyonso. Elobi na biso ete etokota na kati na lingomba pona kobebisa. Eni tokoki kosala tosalela nzambe na solo tozongi na kati na nzembo na biso oyo ezali lokola serment tozali kopesa yango tango nyonso epai ya tata Simon Kimbangu. Silwa nzambi tosadila saluki ya nzambe mukeleka. Lakisa ndakisa ete ozali mwana na nzambe ya solo na ba rapport na yo ezala solo liboso ya tata Simon Kimbangu kiangani. Lakisa ndakisa ete ozali mwana ya nzambe ya solo na misala na yo na kati na lingomba ezala misala oyo ezali kopesa ndakisa liboso ya miso ya tata Simon Kimbangu. E lakisa ya solo eto zali mwana ya tata Simon Kimbangu ya solo na elobeli na yo
na ekateli na yo ya makambo ezala vraiment ekateli ya makambo oyo ekolakisa ndakisa epai ya tata Simon Kimbangu ete ozali mondimi ya solo. Kasi biso baye nyonso tozali kosala misala ya Nzambe na lokuta, biso baye nyonso tozali kosala mosala ya Nzambe na sentiment, biso baye nyonso tozali kosala mosala ya Nzambe na ba influence et na ba relation, biso baye nyonso tozali kosala mosala ya Nzambe na ndenge ya kosakana, tozali bapakano. Biso tozali kotala bino na miso ya bonzambe, tozali koyoka bino na matoi ya bonzambe, pe tozali kososola ete voilà, mutu songolo azali mwana na Nzambe te, mutu songolo azali mondimi te, pamba te ekateli na ye na makambo ezali ya solo te. Pamba te oyo azwaki formation na kati na Lingomba, oyo ayekoli ki catéchisme, tata Simon Kimbangu azali nani, tina nini ya tata Simon Kimbangu, oyo azali réellement mwana ya tata Simon Kimbangu, oyo azwaki formation na kati na Lingomba, akoki kokata likambo na lokuta te, akoki kokosela moto likambo te, akoki pe koloba matatoli ya lokuta liboso ya tata Simon Kimbangu kiangani te. Azali se bobele mutu oyo akoloba solo. Yango omoni na tango ya papa Diangenda Kimbangisi azalaki dine. Kimbangisi dine. Kimbangisi dine. Esika nyonso ozali kotambola, esika nyonso ozali kotambola lokola biso ba analyse spirituelle. Esika nyonso tozali kotambola bato bazali ko respecter biso. Dine na bizaleli na yo, dine na esale na yo ya musala, dine na ekateli na yo ya makambo, dine. Un Kimbangisi doit être représentant ya tata Simon Kimbangu. Donc il faut zala mutu oyo azali loboko molai te, mutu oyo azali moto ya lokuta te, mutu oyo azali moto ya songi te, mutu oyo azali moto ya mbilinga te. Kimbangisi azali motema ya pio, Kimbangisi azali motema ya monene, Kimbangisi azali na esprit ya kolimbisa, Kimbangisi azali na esprit ya koboma moto, Kimbangisi azali na esprit ya tata Simon Kimbangu. Voilà la raison pour laquelle tolobi mingi na kati na Lingomba bazali bambuta, bazali bandimi, bazali ko assumer ba responsabilité bele na kati na Lingomba, kasi bazali bandimi te. Lokola bazali bandimi te, esengeli na bango balanda kabiso na kati na ba émission les analyses spirituelles pamba te kuna tozali ko bongola ba papa no ba ko bandimi na kati na ba émission na biso. Kuna to décortiquer maloba ya ba papa, tozali ko pesa bino sanse ya matoi ya bonzambe po te boye ba ko comprendre. Maloba ya papa elingi koloba nini et bazemo na biso spirituellement ezali koyebisa biso ni mibeko ya Lingomba pe importance na yango ezali nini babiloko wana misato wana ezali lokola ba pilier oyo esimbi kondima na biso bakimbangisi et puis ezali lokola ba pilier oyo biso bakimbangisi esengeli, ezali lokola ba escalier oyo biso bakimbangisi esengeli na biso totambola na yango pona ko protéger kondima na biso. Voilà batata ba mama na mokuse oyo tozalaki na yango pona kopesa bino moko mwalelo yango wana. Soki bozali na posa kolanda ba émission na biso bolanda yango na Africa 21 TV. Kuna toko partager ka banzembo ya Lingomba, toko partager ba message ya ba papa, toko partager ka pe ba émission oyo toko sala katango nyonso les analyses spirituelles. Toko yambela ka pe bino bato ya ndenge na ndenge oyo bakopesa ka biso ba connaissance oyo ko permettre yo na ngai toyeba kobongola motema na biso. Émission ya biso moko mwalelo batata ba mama toko sukela awa. Toko lekate sans pour autant topesa mbote na baye, ko remercier baye, ba kopesa ka biso ba encouragement, baye ba ko soutenir ka biso na makanisi et baye ba ko soutenir ka biso po ete mosala oyo ekende liboso. Toko pesa mbote na biso epai ya papa Jado Mozart, papa Jospel Wanga, Jansi Makessa, Jansi HD Pro, topesi bino mbote ya ebele. Lomé à tata Simon Kimbangu, Moussa Bozali Kosale Zali Komonana, papa Jospel Luanga, coup de chapeau, Ozali Kosale la elemona yo, mingi bako bundisa yo, mingi bako soanisa yo, mais ozana contact na tata Nzambe, contact spirituel na tata Nzambe, Ozali Kosale la elemona yo, misala na yo Zali Komona, et sengé na biso bakimbangisi, to pesa yo maboko, to tia yo mabonde, po eto okende liboso, voilà nenge to kokoli sa ba savoir na kati na Lingomba na biso. Tozali lisusu na tango ya kolobateke mwana ya tata Simon Kimbangu azali na elembo, azali ko bunda poete ala kisa elembo na ye, biso bakimbangisi tozali ko bundisa ye, to ko bundisa ye pona nini, et tango nini to kotonga mokili ya sika. Tozali pe lisusu na tango ya kolobateke et tango e pesa be biso to sala mosala kasi biso bakimbangisi tozali ko yiba mbongo ya Lingomba po to sala mosala malamu te, tozali ko mela basaki ya sima, tozali ko yiba ba barre de fer, tozali ko sala boye menon.
tango ezali lisusu tango ya biso bakimbangisa kosala makambo wana te etango ezali tolakisa bizaleli na biso ya solo po te tokomi pembeni ya kokota na bilaka oyo bavona balakaki biso bilaka oyo tata Simon Kimbangu alakaki biso tala mokili ndenge ezali kolingana tala mokili ndenge ezali kolingana tala mboka na biso ndenge ezali kokende mbutu nyonso wana ezali basigne ya bilembo maye batata balobaki maye bavola balobaki maye tata Simon Kimbangu balobaki maye tata Simon Kimbangu okanga nazali koloba biso ntango nyonso tozali komona yango ndenge ezali kokokisama epuis tozali komona mpe lolenge tozali kokende vers accomplissement oyo tobengi yango suka ya makambo banzembo ya GTK ezali koyemba ntango nyonso tozali kosutua tozali mpe lisusu na ntango ya koloba te ete bambuta baliaka mbongo ya lingomba okolia mbongo ya lingomba mpona nini mbongo ya lingomba ezali mbongo ezali kosala mosala yango ezali mosala ya libanda te kasi ezali mosala ya tata Nzambe mosala oyo ezali koakompanye bilaka yango biso ba nouvelle génération ya bajeune tolobi bambuta bakolia ya mbongo ya lingomba lisusu te bakolia pe biso te mbongo ya lingomba il faut sala mosala ya lingomba po ete bilaka ekokisama bilaka soki ekokisami na bambuta na biso tosepela na nkembo oyo tata Simon Kimbangu amoniseli biso. Voilà oyo biso tokokai koloba na ba message na biso tango nyonso ndenge touti koloba mbote na biso ekei epai ya papa na biso papa Philippe mbote na biso ekei epai ya papa na biso Simon Lukombo mbote na biso ekei epai ya mama na biso mama Patience mbote na biso ekei epai ya mama Flore esika ozali mama Flore mbote na yo mbote na biso ekei epai ya mama Irene depuis na Afrique du Sud mbote na biso ekei epai ya papa Fred Bokuma mbote na biso ekei epai ya papa na biso papa tonto Diana kwa mbote na biso ekei epai ya papa na biso papa Benjamin depuis na Afrique du Sud wana zali directeur national chargé ya production technique na niveau ya Johannesburg na niveau ya Afrique du Sud awa mbote na biso ekei epai ya bato spectateur na biso nyonso oyo bakolandaka biso maître Soule Izaga archbishop Jito mbote na biso ekei epai ya président Charles mbote na biso ekei epai ya Sek Rodrigue maître Roda mbote na biso ekei epai na yo pe lokola mbote na biso ekei epai ya maître Fataki mbote na biso ekei epai ya Nzoko mbote na biso ekei epai ya ba athlète nyonso ya 100% judo mbote na biso ekei epai ya communauté congolaise depuis na Afrique du Sud esika biso tokofandaka Laskoni Mosengo président Charles et mbote na biso ekei epai ya Sek Botamba mbote na biso ekei epai ya Trésor Ilunga mbote na biso ekei epai ya Freddy Tambwe mbote na biso ekei epai ya Dario Ngimbi depuis na Paris mbote na biso ekei epai ya baye nyonso bakolandaka biso na nzela ya émission des analyses spirituelles mbote na biso ekei epai ya Pai Gola depuis na France tosepeli na ba conseil na yo tosepeli na ba orientation na yo tosepeli na nyonso oyo olobaka na biso par rapport ya musala oyo tosala coup de chapeau on est ensemble et mbote na biso na ba savourer nyonso ya émission des analyses spirituelles tokota na bino très prochainement na ba volume mususu oyo tokobongisela bino bozala toujours branché connecté na Africa 21 TV pour vous savourer tant nyonso ba émission les analyses spirituelles. Merci beaucoup. Nauta na bino na ligolo ona kodonga lingo malia molimo santo oi kampiko na misala wete bilaka bilongana nauta na bino na ligolo ona kodonga lingo malia molimo santo oi kampiko na misala wete bilaka bilongana bojali na mokili kasi bojali ba mokili te sosola peyi kampiko bojali na mokili kasi bojali ba mokili